Ce qu'il y a comme poster Fali, comme poster Werao, mon coco, je t'aime beaucoup. Il y a comme la femme parce que monter que côté mon bateau, la bateau la bien Nzambe. Moi, je suis comme la bateau. Automatiquement, tu te éloignes. Monter que c'est ma belle. Non, ce n'est pas ça. Karine Mokonzi a sali émission. Batunia babi est-ce que ozoye bagena mboka no ozana ba artiste pe minen OK ba sala succès ba résistant. Abi oui. Pourquoi pas? Neti Fali pour parler King. Neti faire rigola, neti Fabregas, neti ba bandoko belé. Différence que pourquoi bandoka ni sa que Tantine Fano Karina ndo loba. Tantine Fani ezaki banani. Ezaki ko moni ba zozo ba journaliste. Ba sangani ba hotel mais la Karinda ba sangisa ngabike ba Tantine Fani. Ponga na ebi Karine bien non la kisanga Karine. Na liana Karine. Na lale pa Karine, na soukole pa Karine, na mele pa Karine, to fanda nae, to tambola nae, to sane ba staff. Est-ce que m'to la kisanga Karine? On le non le lobe dans 5 mois, 8 mois, babi pour Dembélé combat Mokonzi, pour ta Nicolas Mokonzi, ba quand on est famille Mokonzi, on a Nicolas Mokonzi ndé, aussi ba viwa neni ba abonné on a surtout. Te ba tu dia ba yebi depuis kala. Vous comprenez? Parce que Nicolas déjà nga sali sexuel ba journaliste belé ba luka. Ya na journaliste monté na YouTube abungi Nicolas. Ya loko ba peso komoke na minute to bengo madame na biso président. Mama Denise. Yo boyango. Na boyango Castro première dame, ba bengo sko jeune Mama Denise. O boyango. So ya loko ba benga nga Nicolas Mokonzi. D'hôteliste Mokonzi ngo numéro 1 ya YouTube mobimba. Mais so na boy loba na ndoki. Ponga na ebi Karine bien non la kisanga Karine. Na liana Karine. Na lale pa Karine, na soukole pa Karine, na mele pa Karine, to fanda nae, to tambola nae, to sane ba staff. Est-ce que m'to la kisanga Karine? Mais Nicolas Mokonzi mobali, ngana yebi na libala boy mobali ndake na robala mwasi. Mais toyoka ke Nicolas Mokonzi mwasi ndem ta longwa penetas na yo robala. Mais nanzela Karine, est-ce que ça toi tu es jaloux. Toi tu es jaloux. Donc, quand on a un boss, on a un zembo ya végédim, c'est nani, dame, c'est végédame. Zembo ne moro toi tu es jaloux. C'est soki dori. Toi tu me c'est mon année de Babylone moi bon. De bateau ba négligent ngai. On se comprend. Parce que les années na ngai. On se comprend. De bateau ba pèse une chance de Tozan direct Ninyango. Ngaye si sa question pour moi. Nini problème? Ngaye yo. Oye premier. Botika ko coach sabiso ba confiner mon frère nga Nicolas. Na tuni question. Ba tutu bozolo ba zini kumbe longwe chez Nicolas Mokonzi. Zini kumbe longwe chez Nicolas Mokonzi c'est faux et archi faux. Quand mon ami alobaka zini kumbi mon partenaire. Le quoi na subi no pe awa boza oh côté charge Karine côté le chinois de Nicolas charge pe kaka le lobo émission oyo hiver nani tana mabeda sala ki na Yvette Kalombo alors c'est là qui moi ba base nango et c'est que Yvette Kalombo nani comment nani Angelica peut à répondre alors et c'est que na ba guerre wana et que manya monique na mami habite na chango ba ngos tout c'est la famille mais to moni tana mabeda le bino bolongo la photo nanga est-ce que Alobina Angelica ou bien Alobina Karine? Alobina Karine, c'est clair. Angelica a publié, c'est Karine qui a publié ça. On comprend? Nga muna mona commentaire wana na sala ngo rendre na tindeli batu nga. Donc pour nous mona ke mutu ara mutu. Même yo to liaka na mutu keba. Vrai ami zara nzambe. Omoni lelo yeta na sala asala site. Mutu sala promotion na Karine Mokonzi. On comprend image wana atengo na page batwe ba s'abonner mais le pe Karine Mokongo. Bravo ma chérie, mokili sana mara bongo. Janvier ko talia na ndako Karine suma na ndako Karine, ma finga Karine donc. Bravo. Nicolas yo répond. Nana mambo eza très important ko le kawana est-ce que ibango? Et mambo. Par rapport à l'album par rapport à mambo. Par rapport à l'album par rapport que muto aloba ke Karine Mokonzi a kota l'an 2020 ko fo bi ke ngati lelo famille a Karine babenga ngai pona wana yom to kangsa ye ube mo Karine la yango na maître avocat Karine azana Kinshasa te Karine azana poto tisi ko to landela dossier wana le eloko pene sanga passe on olala nango yango wana ko dossier po kanga bango nde balima 2020 oui. C'est la 2021 quand Karine a kufa. Il faut donc kanga bango avant l'an 2020 parce que
au moni ntango ozoloba na mutu ke akoma la 2020 te eza na pasteur Walesa asala prophétie contre le chef de l'État son excellence Fati akufa maintenant basali babi non baluka qui est bakuta na président Fati aseskiza basama mbweleka tango monelo bobenga Karine téléphone mais yo so bake Karine akota la 2020 te ndeni boza bosola raté boza barando il fallait kale kala babengi ngandenge ni to babenga ke Nicolas siko Karine akomolobela fali to lia neni babenga pwani babengi ndeni on m'appelle ndenge akomolobela fali moi to lia so ezati lia sude babengi izana la kiso ba numéro na bango nani kombo nani nana tanga bakomba salité te donc oh Nicolas. Mais le fait que déjà des Karine Ndé abonga comme kolobela makambu dossier ya net ya nani o ya mamba l'état pas Michelin pas Michelin comme moi la musala na ye dossier ya na parquet to landela malé moni mama Melinda créa ki bes moni ce vrai luka ki siko vrai bes disco ndé on s'en reprend parce que ozangi mbongo ko futa loyer okangami na ndaku ma bayer mnani ma bayer ya sengombo okangami 3 jours ozoko so faire kangisi yo mais oui ekinde bongo donc ça bato mais bongo ekinde mbongo afuta ezaki mbongo akofuta ndako ezali de akosi ofera kangisie mais comment on peut comment kokende comment ko mapé moi louche sana no mambu ya de pa Michel de mam to landela ye na mwana musala na ye to landela dossier to ke na malem na sa adresser sous na ye asale mission na gilet botalatala abenga ngake petit wana esenga na petit mai MC bona age boy pa ko da mukolo na yo bon petit mabe yo ne nanga na tv abenga nga petit yo ne na ndenga boy responsable nga na marié asa marié nga ba charge ona nango mutu asa responsable ako fana na hotel te Christopher Désiré Makayabo, responsable de Desnina Electric LLC à Dallas, Texas. Naeli Bosso ya Bilili Oyo pour nous présenter compagnie Nabiso Desnina Electric LLC Oyo ezali en États-Unis na Dallas, Texas. Desnina ici et na Congo na filiale Oya Desnina Electric Oya ezali à Dallas. Ça fait 15 ans Desnina Electric ezali coexister. Nous allons travailler bongo dans tout ce qui est système industriel, commercial et puis résidentiel. Nous allons experts dans l'électricité, dans tout ce qui est installation, rénovation, comme dans le baki auparavant. Nous travaillons dans un système nyonso, haute tension, basse tension, courant dans la compagnie, hôpital, building commercial. Tout ça, on va avoir même la maison, construction de la maison, désigné électrique RRC, tout ça, expert nango, tout ça, ça fait 15 ans que vous allez installer à Dallas, Texas. Vous allez reconnu à Dallas, Texas. Vous avez même reconnu à BBB. BBB, ils allez au Babengi Better Business Bureau en anglais. Ils allez organisation Oyo et surveiller la compagnie. C'est-à-dire, si vous avez un salam malamu, vous avez un code, il y a A+. Si vous avez un salam B, vous avez un B, les clients dans Internet, que vous avez un salam malamu, vous avez confiance exacte. Donc, dans le lobby Desnina Electric, il y a les membres, il y a BBB, ça fait 15 ans, vous avez confiance, vous avez travaillé à Dallas, Texas. Vous allez qualifier même le gouvernement. Misala nyonso ali kosala totongi ba école ba hôpital misala ebele Desnina Electric ezali kosala esali 30 ans tozali ko travailler na système d'électricité na étranger awa 15 ans na Dallas ndenge na lobby 15 ans mususu tobandaki na Europe plus précisément na France na Paris lelo yo Desnina Electric esali oyo boyi kosala en États-Unis en tant que Congolais to yekoli mayele mingi en États-Unis et puis to zongisi na communauté ya ba américain awa to sali misalo esengelaki mais tango ekomi oyo ke
toya na mboka. Disney Electric ezali na filiale nango oyo ekiti déjà na Congo. How are you doing? I'm doing good. How many people drove in this project? On this project, there's probably 65. Okay. And everyone is doing better? Yep, everybody's doing good. Okay. We're getting close to the end of the job. Mm-hmm. All right. Thanks to meet you. Thanks. Osola ma site, ce total ma site c'est 001. Donc tous en number 1 mukonja bas ya ba 001 blague télé la solo le biso makambe. Victoria Télévision, Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna na ndenge nango. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo. Potozo ba news alelo. A elbiso Victoria TV. Donc aluta continua. Victoria certa. Amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV. Yabino Sida Bilé l'a confirmé. Nana Roboya. Donc biso tout s'abonner massivement. Na ndenga idéologie ba européen botondana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bank tous ensemble. Sida Bilé la ndenga ilusa. Victoria certa. Amen. Merci de l'attention accordée, très chers téléspectateurs. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est Congo Victoria, à travers votre émission Micro Libre avec moi, Jemima Ibele, les gros bébés de la presse congolaise, de la femme riche, la botifemme, maman Konabangotu, et puis la femme du patron. Eh bien, Lelo Nazo Yambela Bino Motomoko, un ancien caméraman. À côté d'un monde où il y a journalisme à 6 micros, mais il est fait très bien parce que à chaque expérience il y a des chroniqueurs oh bah ça là bien à bénéficier de la buzz maramounier surtout todo solane il s'appelle Nicolas Mokondi todo solane. D'abord merci beaucoup na l'œil on ma caméra, merci à mon boss JB Koumoluta le vrai pétrolier de Dallas boss Azalara Moko et encore merci encore une fois à Georges Louboma depuis Dallas pour la soutien na yo à 200 mètres Sengi Kingasen toujours mobile mbinga kuna na Suisse merci na yo Ogi Manzambi, les silencieux de Rennes. Merci pour la soutien. Bozara tellement ébélé, tonton Fila, moté moya mamidaï. Merci parce que Odos a toujours nanga elongo et ça vraiment bien. Nayam Belabino, Nicolas Mokondi. Merci na l'œil pour la image d'Assel Easy. Merci pour le montage. Donc j'ai mis mal à Zawala. Nicolas Mokondi, tu peux faire ton entrée, hein? Et ça va bien. Pas. Allez bisous. Il a raté. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour gros bébé. Bonjour na Yomoro. Bonjour na Congo Victoria. Bonjour Sousco wana ce qu'on a kende na boss. Boss JP Kumaluta. Boss JP Kumaluta. Bambote belé boss donc na babonné na biso ya Congo Victoria na Yomoko. Donc madame to komala parce que bolo bon na boka kaka famille o tikela nga mikona boka na baleki na bayaya na ye bon wana sto belé au salon na kala biso voilà na pesa maman kaka Joël Basunda motema ya Nicolas Mokondi veut dire Nicolas vraiment bala quoi vraiment pe na balisi pe malgré boya kité invité ngate héritier oza motema mabe invité ngate et invité ngate c'est la famille fête ici la raté tout le monde en a tout fêté pe na ndenge na biso voilà Nicolas Mokondi lelo boye caméraman au sali trop na lenga Congo au travail trop là ba star rebelle au bimisi ba te belé parce que ce qu'on dit bo filmer biso boye mutu soko da yeba le temps au filmer ayeba ni lelo boye au région na biso simi micro et c'est le mena ko ndeni lelo ko mosimami en tout cas eloro nyonso go bébé nazala apprécier tenango parce que moi ngata on a banda ko filmer on bat bossa la chaîne mais bisinga ah mais yo pour ça la de la chaîne na bité na zelata nango tant on a travaillé na Jaël na Karine na nani na Juvenal Karine par exemple ah mais ka pe ko simba miko ngana habité mondial na zelaka tant alors tant ngata on ko na longwe lenga Congo na sali chaîne nga au moins lelo chaîne nga 8000 abonnés ngwana da 5 mois au moins que ça tana ngai tana ngata ngo kokaki na komosa na micro na nga na osala le roi intérim ya bino ba journaliste vous avez passionné tiamo okobenga journaliste moi te ezate ngamoko na popole yango donc na sens mabo de ezaka temps
ya omoni pe ke ekende bien parce que ceux qui ont forcé na koyeba ko poser ba question te et koyeba pe ko ke bien te. Donc c'est ça. Ngolo ba ke non le lobo dans 5 mois 8 mois bat babi po Diembele komba Mokonzi po ta Nicolas Mokonzi ba cantonner famille Mokonzi yango na Nicolas Mokonzi nde ozu ba viwa neni ba abonné on a surtout. Te ba tu dia ba yebi depuis kala. Vous comprenez? Parce que Nicolas déjà nga sali six ba journaliste belé ba luka. Ya na journaliste monté na YouTube abungi Nicolas. Ngala ba matanga na ba événement ba nini na salande do amina bino. Donc ça dit que ba cameraman ba masana nga ba fandi kuna mais ngana ande na bino. Vous comprenez? Ngana solande na bino. Vous comprenez? Ba mama mayele pe ba chroniqueur ba chroniqueuse oyi ba mo ba présentation, mo ba question. Oui oui, ta d'ailleurs ça permet na Karine Mokonzi. Permet na Jali Show, permet na Juvenal Kibala parce que batu ba pesi makambu ya ngwana. Twesi mbele nga fungoli nzela, batu na siko ba pesi siko makambu. Donc c'est normal. Donc c'est ça. Comme on a Nicolas Mokonzi, Moutapesanga Mokonzi, Zanga Morote. Et ça y est, moko Karine Mokonzi, Karina Zana boîte, ngai. Karina Zana ndakunga. Karina sa batele réalité nga nazong sansmanga. Karina Kendebo RTG ngai. Karine patunga batu ba baptiser nga skoke. Ya loko ba peso komoke na minute to bengo madame na biso président. Mama Denise. Yo boyango. Na boyango tasko première dame. Ba bengo sko jeune Ma Denise. Oboyango. Sika loko ba benga nga Nicolas Mokonzi. D'hôtel isko Mokonzi ngo numéro 1 ya YouTube mobimba. Mais so na boy loba na ndoki. Donc c'est na Diembele te na zwango na simango. Merci. Le lobo et le comme ça ba tout temps au longa qui n'est Congo. Ate ba no sabe mi sote mais moi boy ba na moi mon thème dans le passe par rapport à comportement Tracy. Mais le lobo comme ko accepter Tracy na ba mission que non, yem ta fungola nzela. Pour ani pour monique te a et là la luka des gens appelle na bida ke ndemo bima na YouTube, moi info pe na comme veut ba retango ala bo mara moto na benda kon. Oui bi que YouTube etambola na polémique. Est-ce que bango soko ti na chaîne na ngai parce que émission na salle pano au banda na koma Nicolas Mokonzi eza eroza ba 4e émission na salle ozu 4 émission na ozu na chaîne na ba émission bandeti na suka ya na vidéo moko to nga na finga Tracy mais to yebi que YouTube etambola na polémique nde ba bando satan kinga o menga ndeto zala wana na sima wana ka ya bem ya na bat ba soutenanga ke finga poza makambo poko longola ngelenga kongo na longola na 16 abonnés na 16 abonnés kolonga ngelenga Congo so na zemu tumsuna na besoin ba abonné na ngana sani na finga ba parce que ko finga yango batala mais na finga te donc c'est lelo na ondima Tracy ya été que na ndimé na sens mabe na reconnaître que après ça opportunité parce que nga on a sala lelo za deuxième parcours nga premier parcours nga na banze pas Tracy na lenga Congo kolonga na nge pas Tracy mbala mona sali chaîne na nga do na tamboli mabete Nicolas Mokonzi mobali nga na yebi na libala boy mobali na ke na kobala mwasi mais to yoka ke Nicolas Mokonzi mwasi ndem ta longwa penetas na yo kobala mais na nzela Karine est-ce que ça toi tu es jaloux, jaloux, jaloux. Toi tu es jaloux, jaloux, jaloux. Donc, quand on a un boss, on a un zembo ya. C'est végédim, c'est nani. Dame, c'est végédim. Zembo ne moro, toi tu es jaloux. C'est ce qui doit. Toi tu me c'est mon année de Babylone, moi bon. De bateau, ba négligent. On se comprend. Parce que les années n'angai. On se comprend. De bateau, ba pèse une chance. Si c'est question pour moi. Nini problème? Oye Botika ko ça biso ba confiner mon frère dans Nicolas. Na une question. Ba tutu bozolo ba zini kumbe longwe chez Nicolas Mokonzi. Zini kumbe longwe chez Nicolas Mokonzi c'est faux et archi faux. Quand mon ami alobaka zini kumbi mon partenaire. Ayebi je suis son partenaire. Ayebi que zini azana site nanga et puis zini azana na Chalvi télévision. Ayebi yango très bien. Skoyo bandokio bazotala biso. Oh ndokio bazotala biso. Ba internet bolim sané na pe nombo tété. Botika oloba n'importe quoi. C'est ton frère. C'est mon frère ya tongo ya kati. Yeto okabonaka na mabele. Donc c'est quoi ozaka artiste ko na Nicolas Mokonzi. Na Nicolas bonga na longwa. Oh au monde entre les missions yom to sali que non le lobe Nicolas simba micro liko na yo kanda na yo basi Nicolas depuis les moments dans sa émission les premiers nini c'est là les premiers nini sori lelo so tali ba actualité et belé za na net ba actualité est belé na net ya makasi hein net ne lenga Congo c'est Nicolas Mutasala ngo
so tali émission Nicolas salisa na batu eze émission Nicolas kutena mutu malamonga na ate atie micro ozo comprendre akolexa actualité te soda za rabongo parce que songa na ate musale kufa Nicolas na eke loko zinya beti o emo tali ka no sito na kendaki na ba pe na ozwa mingi te Nicolas ndem tali na sali mo émission pesinga makamu na zonga kana ndako tata mon bato ba polémique kuna na beta pe ba 20000 kuna be na zwa ba appel pas Nicolas pe na zwa ba appel ozo comprendre eliko lo bateke o sonne ni nelenga kongo na beta so un mois na zwa ba appel te oyebi mais ça c'est ça munene ozo comprendre et ça chance no étoile ozo comprendre et ça étoile et ça que na linde bat balongole lo wana na mutu na bango po bat ba komelanga trop balongola yango je suis toujours avec mon frère rien n'empêche na sala na Chalfi télévision rien Arsken Bazi otozani liboso Bazi so liba Bazi c'est toi après vieux le FOMO pouvait ngango lobby na concert ya Ibrator akabela ke $500 mais ça n'est pas cabossé omoni c'est comme ça ozomona eliko lo bateke Arsken allait pas cabossé akobeta panite biso to changer image pona lenga kongo ele so sala soki na site musuba longolio mais le to changer image quand même mutako travailler na moi muna na 5 sites Fenega na 4 sites. On se comprend. Donc rien n'empêche. On va comprendre déjà. Boss Nicolas peut comprendre que ça s'appelle la chaîne. Nicolas la colo chaîne wana te. Botika ko tsaka Nicolas na charge. Tout na yé mo yebiso to sana ya watie wana. Nicolas za raché na nani. Kasozo wa te balo ba ke nga mwasi mutabo la ngai. Chaîne na Joël. Chaîne na mwasi. Le quoi na subino pe awa boza o koto charge Karine koto le chinois de Nicolas charge pe kaka le lobo émission oyo nani tana mabedi sala ki na Yvette Kalombo alors que celle qui moi ba bes nango et celle que Yvette Kalombo nani comme nani Angelica pe à répondre alors et celle que na ba guerre wana et tant que manya monique na mami habite na chango ba tous c'est la famille mais to moni tana mabedi le bino bolongo la photo nanga oh, est-ce que Alobina Angelica ou bien Alobina Karine? Alobina Karine, c'est clair. Angelica, c'est Karine qui a publié ça. On comprend? Nga muna mona commentaire wana na salango rondre na tindeli batu nga. Donc pour nous mona ke mutu ara mutu. Même yo to liaka na mutu keba. Vrai ami zara nzambe. Omoni lelo yeta na sala asala site. Mutu sala promotion na Karine Mokonzi. On comprend image wana atengo na page batwe ba s'abonner mais le pe Karine Mukongo bravo ma chérie mokili sana mara bongo janvier ko talia na ndako Karine suma na ndako Karine ma finga Karine donc bravo Nicolas yo répond nana mambo mo eza très important ko le kawana est-ce que ibango ebi mambo papa ba album par rapport ya mambo par rapport à Valbo par rapport que Mouto aloba que Karine Mokonzi à côté l'an 2020 au kufa bi ngati lelo famille à Karine babenga ngai pona wana yom to kangsa ye ube yemo Karine la ngona maître avocat Karine azana Kinshasa te Karine azana poto maître avocat Karine grand frère ne maître avocat Didier Mokonzi leka Karine propre Armand Mokonzi na ngai parce que ngana yebi ndoi ya Karine Mambole poste no ya Karine babenga Mambole ba finga rete regarder poste no ya solo ozo ba poste no Karine so ndoi na ye ngana yebi abenga ngai leka Karine tanya mabedi abengi ngai Yannick Mokonzi tanya Mokonzi abengi ngai ndeko ya Karine Yannick Mokonzi abengi ngai esalinga passe mena moni bat balekisa ngokabo tisiko to landela dossier wana le eloko penesa nga passe ona olala nango yango wana dossier pour kanga bango nde balimamba 2020 oui. C'est la 2021 il faut donc kanga bango avant l'an 2020 parce que au moniteur ozolo bana mutuke a comme l'an 2020 et ça n'a pas pasteur Walesa à ça la prophétie contre le chef de l'État son excellence Fati a okufa maintenant ba ça ni babi non ba luka qui est bakutana président Fati a s'excuser ba ça mambeleka tango monelo bobenga Karine téléphone mais yo so ba ke Karine akota l'an 2020 ndeni boza boso la raté boza ba rando et il fallait kale kala bengi ngandenge ni to babenga ke ah Nicolas sko Karine akomo lobela fali to lia ni babenga point babenga nini m'appeler ndenge comme be fali moi to lia so exact les sous de babenga nani ils en ont la so ba numéro na bango nani kombo nani nana ta tanga ba komba salité te donc oh Nicolas
Mais le fait que déjà des Karine Ndé abonga comme kolobela makambu dossier anet ya nani o mamba l'état pas Michelin. Ah pas Michelin comme moi la musala na ye dossier de na parquet to landela malé moni maman Melinda créa qui baisse moni ce vrai Luka qui siko vrai baisse disco ndé on s'en reprend parce que ozangi mbongo ko futa loyer okangami na ndaku mabayera mnani mabayera ya sengombo okangami 3 jours ozoko so faire kangisi yo. Mais oui. Ekine bongo. Ah. Le sabata me bongo ekine mbongo futa ezaki. Mbongo ko futa ndaku. Ezali de akoso faire kangisi. Mais comment on peut dire comment kokende comment on appelle moi louche. Ça nous mambu ya Michel. De pas Michel de mam tola ndila yena mwana musala na ye tola ndila dossier toke na malem. Na sa adresser sous na ye. Asale mission na gilet botalatala. Abenganga ke petit wana esenga na petit mai emsu bona ajibo pa ko da mukolo na yo bon petit mabe yo ne nanga na tefa benganga petit yo ne na ndenga boy responsable ya responsable ngana marié asa marié ngaba charge ona nango mutu asa responsable ako fana na hotel te a lukanda kwa fani pwani na sunga peni ya fa esenga zangi mbongo futa na hotel ngana ko fana pe na même ligne na zangi mbongo na te mena ko sala ngote pwani ni na bantu na bota na onte menana babana OK na zotangisa bana bandeko ozoba vaut bien na foutre la palais na ngata ya moi 120 moi le reste na sunga bandeko na ngai et ça la paie bien c'est un paquet to landela c'est un paquet to landela gilet botalatala na komela ke na bisie mais yo ndenge nini na émission na po ya na émission lobini cameraman wana yelenga Congo na sana dossier na bango parce que ana kanda nenga na filma garde corps Karine beta garde corps Karine o abetaka yesko anakandango ndenga na filma ke oui parce que mobali nete stara uta ko sala ba sport na eto ozonga amoni ye azo sala émission ye pa Michel azo sala émission na nani na makauzi so na bien net na minute neto sala émission bo c'est Fatia Kiti atokate émission te tokata pour na respect so yo tango moni autorité morale aye liboso na bike bokata na émission kata oui c'est simple. Parce que Zoto. Nicolas Mokondi, laissez-moi. Laissez-moi. Tranquille. Laissez-moi. Je m'en fous. En tout cas, Nicolas Mokondi va passer là qui ont déboyé. Ah, on a qui voit. On a la vérité. C'est quand on money autorité. Ayabi que 4 émissions. Na respect. Okati siko ya kati te alinga sala émission nde autorité on ngana lo bano kati émission zo kate autorité a gifler pour y a des marques à respect et alors président Fatia Kiti awa son excellence biso to sala ka émission ke bako kanga biso vous bon siko tango va gifler boya sanini a réagir nde garde du corps ya autorité morale Karine ayasko yo simba nani nanga madame nanga ku makila so yango azoloba na te azoloba kyo ngana na dossier petso ngana petit na lelo ça fait combien d'années okangisa ngai parce que nani bato muto ko cha vidéo Tracy Mbelenga ana poto muto abetaye ana poto garde corps à Karine ana poto loko ina nga ko voyager siko na boy ke ba mona ke na zoge parce que visa na nga déjà bima na zo bwana po na visa définitive na bina ko itsa mbongo na fin tsama na chaîne nga ko sana 50,000 abonnés après na tika ba dire merci na tika ba Darcel Ize na ba bino nyoso bolande la chaîne ozo reprendre yo ke ngani na tika la Congo te yo ke États-Unis ngani tika na RDC yango ngala olande lo chaîne donc c'est ça donc ango moni na sepelte a robenga nga petit na télévision te yango ngisi na Julien Julien. T'es bon, ça t'est de hypocrisie parce que alors takata on a comme là je savais même pas que Petro na zolo bezayo. Ah quand on voit caméraman on sala succès na lenga Congo. C'est Nicolas. C'est moi. Tant de muto que Petro yo maman faut tanga combo na mais yo tangi combo te de ça hypocrisie. Tricage. Tricage qu'on a miné. A comme il ko travaille pas na gilet botalata la zo sale pas na ba courage donc c'est ça. Pas very elle en tige. Pas very tige. C'est la famille, lobby, mon boss, j'y vais comme le voit péter de Dallas. Et ça rend boyé. Ah, c'est la famille d'Olia. Pas very. Donc, il y a bien longtemps, moi, après, on a longola. On a marié. On a été marié. Naza marié, moi, c'est un habit qui est de Konanga, moi, si, il est qui n'a moi, si. De l'amour. Non, bête comme de l'amour. On a besoin.
Parce qu'il y a comme posté Fali, comme posté Werao, mon coco, je t'aime beaucoup. Il y a comme la femme qui monte que côté mon bateau, on a battu la vie et Nzambe. Moi, je comme la bateau. Automatiquement, je suis éloigné. Monte que c'est ma belle. Non, 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 ce n'est pas ça. Karine Mokonzi a sali émission. Batunia babi, est-ce que Ozoye bagena mboka no ozana ba artiste pe minen OK basala succès ba résistant. Abi oui. Pourquoi pas? Neti Fali pour parler King. Neti faire rigola. Neti Fabregas. Neti ba bandoko belé. Donc c'est comme ça l'ambiance, on est comme ça. Tout dans la balabala, donc c'est comme ça. Différence que pourquoi bandoka ni sage Tantine Fano Karina ndo loba. Tantine Fani ezaki banani. Ezaki comme ni ba zozo ba journaliste. Ba sangani ba hotel mais la Karinda ba sangisa ngabike ba Tantine Fani. Voilà. Pour ngana ebi Karine bien non la kisanga Karine. Na liana Karine. Na lale pas Karine, na soukole pas Karine, na mêlé pas Karine, to fanda nae, to tambola nae, to sane ba staff. Est-ce que m'to la kisanga Karine? Aïbi sanga bongo, parce que yango moniteur on soit que Fali poupa. À reconnaître que parce que batu ba benganga awa, jeuniment gros bébé. Parce que to relia ndengeni, ata m'ta ba appel. Ozo bengi oui, o moni combo net combo. Combo tozo boyelo Na yepe. Soyebi na ye. Là pourquoi la gaz n'est pas succès. Azana succès mazo bengangai. O Nicolas yo Karine Mokonzi yo kako mingi o sala bongo ndengeni. Ozo reprendre. Donc c'est ça pena. Il Basile yanga comme ça Fali pour adiembe la moto et peut-être sous ma camp. C'est ça. Fabregas azo regretter. Nani. Kasi so Karine sila ndenga ko misa Fali bo Fali nga lobani. Na lingite batuma basila ba lobela ngai. Batunde bazala ke pas Fali. Bakiani piana ba manike. Bangonne basila. Ce qu'il fallait attendre que Moutolo Belanga a numéro 1, il y a Internet. Moutolo Belanga numéro 1, Internet. Est-ce qu'il fallait que alors que le Belanga soute. Fabregas a regretté, alors que ça souffre Versace. Versace est une erreur. Pour la question, tu n'as qu'à. Oui, oui. Oui, personne m'a dit que c'est sous Karine. Karine, on dit que kasi elo kwa ngoya ngwana. Aba mama, donc yo lingi ngando boy singana e. On a tsenga ba vu na internet. Tala le londe Fabregas abimsanze mu déjà zo beta. Yebisa minute nzema Fabregas e beta. Bina file uto abeta ko lekae. Donc c'est ça. Siko babi kuna na univers groupe. Nzembo oh ceux qui moto c'est qui ba 700 000 vues quelqu'un. Ebele ba longo la kango. Brusquement ba zong sango na 0 vues. Ou on montre que non yaki moyibi parce que tant que les côtés bon on va récupérer, elle va te zo ce que yo fait biso to da bon na biso yo ce ko zo. Est-ce que mon il déjà bien? Côté na pena ba sali mabe parce que mon il le Karine émission to lobela trop hier. Tant que au côté ça eba que to super moi 100 francs na simanani ya Karine. Siko tant on a gagné des moi 100 francs. Gros bébé au gagné. Parce que yepé pourquoi pas encore gagner peu moi 100 francs na ni nai. Et ça lenga pas si mais to sololi ba eba ndeni ni ba olandela ngo parce que universel ngo ba après ko fungola moto ba yebisa ke sou ke poto nzima yo sala sou nzembo mobo ekokisa 100 000 vies na journée moko. Karine a doublé, a triplé, a quadruplé. Na jour moi ça 50 000 vies. Le universel ba keki ko lela Arafat. Ce ba zongi bazo PC de contrat il y a 3 millions on a la dévoilé parce que Karine a star ba contrat et bon ba maraté 3 millions au qui a signé na bango pe ana ba featuring na kati wana na maître Gims na Awilo Longoma na Ferregola na janvier de ba na Fali Poupa ba featuring yango na janvier na solo na janvier. Ah bon? Donc l'état Nicolas a mis la main à quitter mon thème. Vous comprenez que nous sommes vraiment en direct. Nous le banga un gros bébé de la presse, j'ai fait mon émission comme ça parce que vous voyez anti-stress comme celui-là c'est caga bien et ça devant plaisir à ce que basse mutunanga de 4 mutunanga de deda babi les contre-maîtres vibrateur yale mutayemba trop na linga oka bongo kando zala ona lingako sala bato se zuwa menga linga oka bongo émission na yo te émission na nga tu nga te c'est la mkosu so omoni mama moya nga bato to bunda ana émission tu nga ka to bunda tu nga to bunda voilà donc parti c'est tout oh il veut papa nanga parti c'est tout ya mboka la ngai parti c'est tout ya mboka la ngai bazali ba artiste ya mboka la ngai asa artiste ya mboka la nga dadi na yo dadi na tena dadi ka moko mais yo répondanga bongo obiko papa na ngai
le bango enregistreur de l'autre côté enregistreur quand de l'autre côté gros bébé alobake ize quand de l'autre côté gros bébé alobake bina fila ça c'est mon papa bina file c'est mon papa bina file c'est my daddy daddy nangai Ibrato Sukoyo Azali les contremaîtres, c'est mon président, c'est mon papouche. Ibrato Yale, papa Oyo, Aosalanga bien. Dans l'émission de la Karine Mokonzi, c'est l'émission Langai. Il y a gros bébé de la presse, mais la musique Oyo charge dans les Chinois. Parce que les Chinois, vous avez banane. Les Chinois, on est beaucoup de personnes. Tu as Baptiste Nakati. Les Chinois, tu as Chino Dao. Les Chinois, tu as voyou nyoso ya bandal. Qui évalue au moment B, et bah Koulouna. On peut pas dire que Balinga Karine, mais Bana Nenga a soutenir Karinité. Il y a un ce qu'on va adhérer dans les Chinois de Nicolas Mokon, 100% soutien Karine Mokon, autorité morale. Donc, tout ça, il y a 70 personnes. C'est comme ça, next Indien pour la Karine. Tobando sala réunion, banino. Émission na filmé bango belé, to tindeli Karine a tchepé na chaîne, a lobeli yango et ça la ka bien. Voilà, donc les lobes, et l'homme pour tout ça, et l'homme qui pour la buzz, et l'homme qui pour la buzz, alors ça l'a mis déjà, et qui buzz, et maintenant, et comme en réalité, parce qu'on a lancé la confirmation, c'est comme en réalité, par rapport à notre consoeur, à celle qui m'a mis Mili, à celle qui a dit c'est pas fait rigoler, à mener la à la biso, mais maintenant, et comme en réalité, pour nous, c'est au moins, on est bon, afin. Enfin, quel titre que bandeli nangwa o kena afin oh il jate au clash te dans enfin bazouye ah oh titre mission que bimina et sepeli ko sepela c'est trop dire mais na mona ngo normal parce que tant aux aussi ma micro na yo boy tu insultes mutu le roi faire rigola ozo comprendre yo zo kan salowa mboko ezaya yo bakangisi na bango pe yote mais aux 8 ans ozangaki mbongo pozangaki mbongo akofuta loyer akangami 3 jours na ndako azolo bakyo ma nani ma bayer alukisa ye ya Christian de Corne bambote belé yaya maestro Fabrigas yaya ya Christian de Corne là le gars générique ana oya animateur mo 3 jours ayena utimboka wana ozana bana kwa memi balé o président moko akufa mo yo oza mwana 1900 mais on a mwana 87 Fabrigas pe bisenga pe mwana 87 wana mbula on a 25 ans oh yo ba chebo Paul ale boaka siko bandisiro et là on tozela ngo tout ndenge ça magasila yo mo moté kabeta les gars moté simba il y a Christian. Voilà doki. Et ça bon on a de tonga doki. Bon babi laissez-moi tranquille toujours. Bon s'abonner à Nicolas Mokonzi, bon s'abonner à ma chaîne tout. Il y a ma charge, bon s'abonner na Nicolas Mokonzi TV, bon s'abonner na Congo Victoria, bon s'abonner na chez Mokonzi officiel, bon s'abonner et si là bon zamamunyo soit Karine. À partir de l'eau soko lingo ça les missions ya mamba Karine ya manga ko yamba su mutu morote ko yo communal porte-parole na loba directement o euta na munoko Karine na loba o teke bo batu ba otatoni de o elo euta na munoko Karine ozo neti featuring na maître Gims batu ba yeba kangote featuring na Fali pour pendant janvier batu ba yeba ite featuring pe na ba kabose ça na kati ozo repond donc c'est ça Karine Mokonzi autorité morale neka loba ke a occupé ba mammusute ana ta rolandela ba featuring na e ana ba featuring na ba tebele donc il faut landela ngo aza constater parce que il y a tout il faut Nicolas Obwaka malibanga ya ba mabanga na yo ba mabanga na ngana pesi belle-mère na mère Kula Monique Bambo Tebele na pesi grande sœur à madame Bambo Tebele Annette Basunda petit frère à madame Jonathan Basunda petit sœur à madame Zariane Basunda moi si nanga moko américaine Joël Basunda ma caisse I love you my baby ba gros bisous cameraman oye kosuki sa ko filmer bien merci donc a filma babi eso azo filmer donc na bo sanité bana membre nyoso ma Béatrice Bambo Tebele na ba charge nyoso Karine Mokonzi Bambo Tebele les Chinois de Karine Mokonzi Bambo Tebele donc il faut s'abonner à la chaîne, il faut s'abonner na bonne sanité à beta à ce qui est base
Donc, à ce que base, Babi qui bakabela que $500, ce n'est pas. Merci beaucoup. N'appelle boss, Nabi Sombo. JP Kumaluta. Bambote, moi qui na kanyango mbamo. JP Kumaluta. JB. Merci beaucoup na yope. Moi bisous à Souka Poato Kabwana. Voilà donc. Voilà, c'était l'ambiance pour dire que entre nous c'est la famille. Et ça la bongo. Donc merci na mon boss JB Kumaluta le pétrolier de Dallas. Darcel Easy, merci pour ça la ngam kitoko. Merci na l'œil qui sur ma caméra. Merci na ba fan tout balinga Jemima Ibele le gros bébé de la presse congolaise. Lève-le-moi ming, lève-le-moi fort. Mais moi je vous aime beaucoup. Je vous adore, je vous amour, je vous tout. Voilà donc là je vois encore Kissa, Ogi Manzambi, les silencieux de Rennes. Merci. Maman Chancelvi Mati là, mamouche, Motema moto. Madame chez la Vita Leader, Chelvi Télévision. Merci pour la bolingodo linganga penalingo mi maman, je t'aime beaucoup. Ma projet est belé tout ça là ensemble. Voilà, ça n'est fini, c'était Jemima Ibele le gros bébé de la presse congolaise consommée. Bientôt, c'est pas sorcier des vibrateurs en piano. Donc, c'est pas sorcier des vibrateurs en piano. Tenez-vous prêts parce que mon collègue, il y a des belles sons. Ma maman l'amour, il y en a qui nous quittent. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, et 6, 7, 8, 9. Donc, c'est comme une 9. Donc, il y a tout ça, la magie. Puis ça, la vraiment bien. Cette ma maman chérie, maman Cathy Djemba Los. On se retrouve prochainement. Au revoir et à la prochaine. Bye bye. Ngai Ndegonabino Christopher Désiré Makayabo, responsable il y a Desnina Electric LLC à Dallas, Texas. Na eli boso ya bilili oyo pour na représenter compagnie na biso Desnina Electric LLC oyo ezali en États-Unis na Dallas, Texas. Desnina essaie eye na Congo na filiale oyo Desnina Electric oyo ezali na Dallas. Ça fait 15 ans Desnina Electric, ils allaient coexister. Tous allez travailler bongo dans tout ce qui est système industriel, commercial et puis résidentiel. Tous allez experts dans l'électricité, dans tout ce qui est installation, rénovation, comme dans le baki auparavant. Tout travail dans le système nyonso, haute tension, basse tension, courant dans la compagnie, hôpital. Building commercial, tout ça, on va avoir même maison, construction de maison, désigné électrique LRC, tout ça, expert nango, tout ça, ça fait 15 ans que vous allez installer à Dallas, Texas, vous allez reconnu à Dallas, Texas, vous avez même reconnu à BBB, ils allez au Babengi Better Business Bureau en anglais, ils allez organisation Oyo et surveiller la compagnie. C'est-à-dire, si vous avez un malamu, vous avez un code, il y a A+. Si vous avez un B, vous avez un B, les clients vous avez Internet, que vous avez un malamu, vous avez confiance exacte. Donc, dans le lobby Desnina Electric, il y a les membres, il y a BBB, ça fait 15 ans, vous avez confiance, vous avez travaillé à Dallas, Texas. Vous allez qualifier même le gouvernement, misala nyonso doit aller sala totongi ba école, ba hôpital, misala belé Desnina Electric ezali ko sala. Et sali 30 ans, vous allez travailler dans le système d'électricité dans l'étranger awa 15 ans à Dallas na lobby, 15 ans mususu to bandaki na Europe, plus précisément en France na Paris. Les loyo Desnina Electric et sali oyo pour en États-Unis. En tant que Congolais, tu yekoli mayele mingi en États-Unis et puis tu zongisi na communauté ya ba américain awa. Tu sali misalo esengelaki mais tango ekomi oyo ke
toya na mboka. Disney Electric ezali na filiale nango oyo ekiti déjà na Congo. How are you doing? I'm doing good. How many people do you have in this project? On this project, there's probably 65. Okay. And everyone is doing better? Yep, everybody's doing good. Okay. We're getting close to the end of the job. All right. Thanks to meet you. Thanks. Osola makambo ba site so totali makambo ba site c'est 001 donc tozana number 1 mokonza bas ya ba 001 Blague Telelo asololi biso makambo ya Victoria Television, Victoria TV et yena ba mopepa siga yena ba makambo na ndenge nango. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo kotozo ba news alelo aeli biso Victoria TV. Donc aluta continua Victoria certa amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV ya bino sida bile la confirmer nana roboya. Donc biso tout s'abonner massivement. Na ndenga idéologie ba européen botondana. Po bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bank tous ensemble. Sida bile na ndenga ilusa Victoria certa amen. Chiki